pona mbongo mais lité kana fa otanga kombo. C'est ça. Obombi mabe, c'est-à-dire olonika mabe et kobuka peka bisu mabe atana yote atana mutu mususu. Eza mabe. Donc fallait ka ko loba po to lobela mutu ngo atika eza mabe. Nenga mabete bato bo teninga regardé vers Belinda soki eza bonne famille papa Mathieu balobi aza mwasi mabe na tout ça famille papa Mathieu balobi lobi soki eza ke ba koseli ete na katikati bona nanga bien soki eza ki famille papa Mathieu ba koseli ete aza mwasi ya kozongela te Etiqueta 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 na telema na toza awa tai toza awa tai ya maman Nicole Malonga donc aza partout dans le monde. Toza awa il est makambi maman Nicole Malonga telemi wana mima hata sula milaite ana buwaka na ngati maman Nicole Malonga makambi ya na kama kilo mkusi sans complexe una solinga mesi nyoso linga solinga ekokayo kota papa Nebiso Yasika Eyi. Avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, est là pour vous satisfaire bien sûr le femmes, est là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches. La pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com. Après un long moment des auditions, voici le moment des quotidiennes. Pour une aventure inoubliable, ils vont profiter de quelques jours avant de rejoindre Malaika House. Les 60 talents de Madjabou Talent posent leurs valises à Zanzibar. Sur des magnifiques plages, une vie de rêve dans un hôtel face à l'océan. Contre toute attente, nos talents feront face à de nombreuses surprises. Désormais, ne manquez pas les quotidiennes de Madjabou Talent à Zanzibar sur YouTube et nos chaînes partenaires. Merci, joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez content en Aïe. Mais pour vous, mon bien, vous avez la chaîne Moko. Sarah la TV. Vous abonnez. Vous m'avez content en Aïe. Mais vous signez la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons un Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la femme et l'homme, ils sont dans le monde entier. Tous abonnés, na Sarah la TV. Vous avez un contrat en Aïe. Merci à vous. esengo mingi pona ngai na mokolo mwa lelo pona koyambela bino actrice na bino artiste comédienne na kombo ya Nene Botai na ye tokomeka un peu kosolola na makambo nyonso ezoleka na actualité tali bongo mosala na bango ya comédie tokosolola lisolo ya arrestation ya ndeko na biso Lité Akanda oya utaki bongo prison ya Makala kasi komona kobima na ye aye ko remercier kaka ba chroniqueur na ba journaliste toyeba nini likambo nini lekani na kati entre Lité Akanda
na ba artiste comédien tokomeka pe kosolola makambo etali film ya le pipi d'ailleurs ya ndeko na biso ya mobali na kombo ya Herman Kasongo tokomeka pe kosolola lisolo ya libala ya mama na biso de la paix mobali moko abali 2 fois na commune ya Kinshasa na mboka ya Congo na commune ya Limete et puis na commune ya Bandalungwa na ebite soki pesala makana bamboka bapaya tokomeka un peu kosolola ngo lokola ye azali bongo représentante ya ba comédien nyonso ya ba comédienne nyonso alors na ye tozomeka kobeta moi lisolo tosalela ngo moi analyse. En tout cas un grand merci na Paulin Mukendi derrière la caméra. Un grand merci na Bon de Livre Bonseke, un grand merci na ingénieur 15 Basele, pourquoi pas na Iagola, balobi la bouche autorisée, un grand merci pe na Mama Brenda. Moi c'est Azanga pays, le poste Azanga pays, na pesio bambote, bambote na Kalou Jilesi, balobi Kalou Jilesi. Fit Sarah Misamu. Analyse à Samba Olonga. Tozoluka ba sponsor go sponsoriser biso bocha biso maboko et bambote mingi na papa Diego Milito l'homme selon mon cœur bambote pe na batu nyonso to bosutina nga ba sponsor na biso na bosani binote mama Nicole Malonga toza awa tai pona ba kokomba ba papa ezwa moi volume pona ba nyonyo ba mama na ba fourniture pe ezwa moi volume obengi ka mama Nicole Malonga la patrona. Et pona kobongisa lo poso ya mobali na yo ya papa ya jeune garçon na yo na ndaku azir azawana pona kongingisa lo poso bana mibali nyonso et na bosanité Majabu Talent Majabu Gospel sans oublier FAP4 Yemoko Tatapo les boss des boss yo a niveau na bangote quoi na pesi mbote na bangala nyonso parce que mikolo balobi saratola tribal nandimi na ngango pe na komi yango nanko batrairaka makila te ata bobomani bozokisani bapota po biso na Équateur tobomanaka toya jokisanaka penza toya katanaka bapota mais na suka nango tokolia oben tukesika moko na mpondo ya limbondo. Donc voilà Montréal ceux qui vraiment ça même langage nanga Gina Amatou motema ya papa Aaron Amatou le prince de Dubaï media mweba la private de Orlando Domingos Sol Mbemba na monio nana bafana na monio Makia la Kumba na monio en tout cas batutu boza ba fidèle ya Saratola TV son atangi ba kombote bo silika te bozebele na moni bino nyonso Montréal fungola tomona Mamungala Mikolo tozana ba mama ndele osekili nene yango to bandi de émission zo seka di sambe na bikene no se ba mona na ko kitena kanyi pandi na ngiswe miko bozana ba mama ndele tozana ba mama ndele siko di na wozo sekiso to mikolo tozo benga basika ba mama na ba respect toana ba mama mondele tozana mama ngala donc tozaka wana na ba mama tozaka na ba mama mais depuis que la benga mara ba mama te tozo batisa siko moi elo mona sima après ça bien OK nene botai Saratola bonne santé nzamba osarande to sola na moni chaîne ça va non ça va na protéger ba abonné pour yo ebika monde motema mabe Kalano banda oyeba te na futa mananu te mais menace na bisio soki maele zalaki pas glodi te mais on a bandela 0 mais nzamba bolingo comme ba menacer ba 4 fois mais nzamba sungi ba longi ndetenga kam na longi po lo na ngetelemi kande na okendele ba kalaté donc to lo barate po ba royal ici mais kalaté bo mona chiffre ebim YouTube ngo moni ondene non ça va et surtout le ba sele nga famille ça pour une formation mukala ba sele famille la famille de Nene Botaï n'a profité de sa bonne beauté aussi ça on a sa crise oui
makambo te yo fanda kino kanyi maboko na libanda na mokala basale famille famille ça na sa famille na mboto yo kabango yes oui vous excusez pour la voix aïe makambo mais kapo efutaka te même tout te faut ta mon chance so ça mtolo ko kilo pe otikali ka lo bara tina su ko lo bara ti pe si po ba sankara futa bango tikita te sankara te po pe samile kasi gu na ngonga azupa sankara ta ba bena ngamukala fona na gu wana ya sankara donc on pe si makambo donc merci na ba bonnet tu ya Sarato là na ya mwa kala le losko na ye papa indus to pamuka to chamuka po ba bi makambo zaye ziki bongo ba rozika ba mina makambo tende banani donc mama makasi merci na Sarato Sarato la pour l'invitation bokila lo konde va pekato bambote na Paulin Mukendi mo na suka ba Paulin babi bambote na tala bamno c'est un plateau wali misanga ba mutene pesa mbote kama na tele pesa segesali ndeko kaluti lesi nzambe na sani na poni na yaki na vyoyo kaluti lesi balobi pa za manager ya mama ndele nga komisika yo posi manager déjà zana malembe no yete donc yo pe ozu makambo Sarah menga na mungala ya lokolo kilote te non ba vérité nzambe so sa fo ba vérité talinga te so yeninga mbaso kuta na nzambe apa mbaso sanga nini pole loko kanganga te zana nene pe bien mais nzambe so azo sala kaludi fo koloba te na comprendre te so pas saison fa na te vodolela nzambe sunga mais nzambe so apesi opportunité fo connaître le fo kokumisa yeti zelanga versas na ya lati ya kokumisa nzambe zelanga versas na ya makolo ya tola tika na senga famille na mbote ba merci la famille de Nene Botayi donc Nene no zwino vika lo babaje zaka boyete non comprendre te ça okanga ndenga mais non comment ça pour kanga ngai yo boza makujos et déranger ni no za makujos déranger ngate me déranger ba tu Nene yo eka lobi mais ça faut tina ngate ngaza poema mutu te nzamba tali motema na nga naza motema mabe vers Fami kala baze bele Nene yo yeka lobi na sima baninga wa osali ba effort nanu te lobi no ebele te ya tola yo kaso na expliquer ngadi mona makujos te nazo reconnaître que nakuta babino basara ba bondime na kumisa bino nakuta bino bravo bo fongoli mutema ba pe baboya kina tanga bakomola mapona kuta bango monde boyeba na makujos siko nzamba tali kati nanga habite mona zana mutema polele ene elikamuna mutu te ka musala naza pe motalo kolo kilota nzamba bizwa makambo likona ngomukala yo habite ke so ba fingo ba peso makambo ya vrai conseil na vie ko ngofinga mutu to ebi na teve ma série awa na vie koyina mutu te kofinga mutu te kotela mutu pe limite te parce que tant yo tselinga 1 nzamba ba aya tselinga 100 naza vraiment koto sérieux balanja Sarato la nyonso donc merci parce que na moi kala bomona na plateau yo na bike bolinga ngai merci na senga na nzambe kandi na ko bosana te pour amnistie na komi 20h te 20h te olobelo mona télé obara obeta ba histoire vina yo ya pasi ekomi ya malamu bato balingi te so lelo beti malamu ekomi 20h te ngana encourage ko ya 20h te mais so to sa bongo nzambe pa pambola biso te c'est ça do biso to la sara nzambe to abata ko ka pasi ka so ki komi nzambe ya pesa mo opportunité au gérer au komi au meli au komi makujos c'est ko koma makujos na pa nzambe muto apesi o meyo ngo sele makujos non yaka tatola te nzamba pambolinga talolo na sac nzambe zo lokumu bravo nzamba linga lokumu to na to la teka to pe ke lokumu ka te pona pe mate faut to pese lokumu na makambu to azo sela mutu so fait de vite komisie apesi au sans fond netolier apesi au ta quelques personnes basunga faut komisa nzambe pourquoi pas mais na comprendre pourquoi comme na bangi ne belé aïe makambula ebisibino merci na la famille de Nene Botayi na moni la patron na babi Joël mon amour moké yo sali wana famille famille basali nga sali famille te pona na mbongo te sanga ne loko pia mutu te zela no te loko ebeta batu mitema donc famille wana ba soutenir ko ba soutenir nga toi on a 2 semaines te donc famille salami déjà ala leka na la muki ka soutenir nga bongo te maman mais siko on a sande nini otunga question yo sosu no makambu na famille pe mais na sala ndenge nini na lena la muki ma fifa benga na téléphone Botayi ko accorder nga na sono makamobo na banga ko na binzamba lola na sali su nini est-ce que okoki ko autoriser biso to sunga yo
par rapport ça na ko baté pona bona ngaso bat bazabizala mabebe ya mabeba bongwana po bazwa pe makambo mutu na mutu azala ndenga azalaka soko finga kaka bino ba finga soko finga muta changer te yango mona za mayele to na so bangana finga kate ngana lobaka ok batu mona musika ba otala bocha ngaka lisu batali ke oh mono photo zwa eto encadre so to tike bona libebi akwa ko bunga po aso tiki mutu akobunga ngasi ko na tali ba avantage na minute to finga etali ngati ma fifi baze belé na kotanga zeno otanga na oka histoire te babengi yo bonga peseli nga dia chwaka te fongola mutema de choses na vitesse yo ba koya te basungo ko de choses na makambo na batali ngai te batuni ngozana na matosi ma fifi na zana ngote ozana boy zana eloko te eza temps eza makambo peut-être pe bango ekozana tala bango ou pe bango pe so basunga bango te peut-être comme baza déjà babana msaloka la baza peut-être na babiloko na bango nganza mbasalika ngolo akota na mitema ya bato mo basanga ko basunga nga betera li solo te donc ma fifa benga solo singa ka ndezalaka te position ndene osali chaîne est-ce que makokeza c'était maman comment pe na ngam talo lendo te miki tsanza mbatombola yo surtout même mimi abina ngam mambo ndeko ko ba ne émission et déranger nga en fait na sur moi quelques personnes to aider yo. Donc on reconnaître qui boy, on reconnaître que bako peso, tala, ça va solo baka bien et ça va bien. Na donc quand ça kana nolo ba mais OK maman moi côté ma famille. Ba me ko zong sanga na ba point wana ba bité to comprendre za fimoko, ozolo bana yo. Moza quand même na moi maturité mukie na mutu, oyebi savoir vivre oyebi que musala nyon feza musala. Mais biso to soutenir oza d'accord na bi pourquoi pas. Ba sangani donc les amis de Gabriel ba mi bangé na yanga moko. De basali union fait la Fox. Bazo sunga nene botai batie kombo la famille de nene botai bon na moni mama fifi bon nzambe belé mama fifi umela dans na ebisio non on a liste koto ça tika pe sa famille na mbote non on a liste koto ko za crise té comme ça rende nzambe après mission vers ça c'est donc ne za boye zela non pardon na katinga za na ngoboye ba mikala botika na mino ko okela nene likune nene sa mati vitesse nene komi na déjà na la ma famille bazo sungaye donc elakisi ba collier yaka ba valise ya bilambe zo yae ba mbongo ezo yae ya sane kutikindumba te mais famille dezo sungaye ya bino eza ya koluka na mibala batu ye famille ezwi besoin kala te na biso sarato la makambo te non au moins ça na ba boy na yo ka plaisir à kozala na chance na vie et puis kozala moto nzamba bi lelo no salomo amen peut-être na bato peut-être bamona koza mutu te elote na bato peut-être bamona ki succès faut comment na livre ponga bana mambo pe bandi na mona ngam tana succès ba tchena livre azat ata na bible azat bible ko ke ko tu bible te kona nzambe on ta livre bana primaire ata o a b c d na monité ezaki na mama mo ana succès ya boy ce qu'on a on a succès succès za ata na komi na 600% te mais rosa pe na 600 makasi mona makambo te on a succès ata 80 minutes bien 30 ou bien 20 même en boza et nzamba sali mo ngolo mitema moko ya bato donc ça rato la c'est pas facile parce que famille on a bana bande copé na kim mais bazui quand même idée basangana ba soutenir nga et on a lo bana bonga na loko pesa bango te tanda na banga et non tanda bango ko o lo bena bango ba bitanda biso ko to na mutu to na place to kende te ata na te ba numéro bozi bango ba ya te bo sutra mo betinga diabo bazui vos batindelinga au niveau confiance wana alors on a te ba on a kiss na Ndela Selemba wa non même pas Keba Ndela Selemba on ba ozwaka kombo na mafi te ba ozwate ba ozwate base en tête ya mafi baze belé mafi na Ndela Selemba na ebisio basanga ni kuna kolimbisanga bo mema mafi ngengiri en tout cas Sarato là merci na mafifi maman de moi-même parce qu'elle a voix maman na kati ya groupe wana mama fifi merci est-ce que vous avez mbote na yo na pesi la patronne na balobi Joël la petite anika na ba 21 mwano suka ko fa pona ngasa 21 ans d'argent tout ne na États-Unis na ajnin azo se kaka na banglais belenga pa anglais passe to ku mano ka beme ko ka bebele donc na ebisio Joël la patronne ba maison kalate te ba maison ezokota kalate ya Joël abina ngapa ngape no saba promotion so nzamba sungi asenga baksele mutu na informer de va plateau on zoa weza makambo donc yope côté yango kozela te monsieur sila to solango ata bonga na lobby yango déjà ne nazo lancer boy po na ebika kotala lia na robora na kati ya groupe te problème te batu ba yeba ka te fala to sango ata na ninga se mais ba ko bebele ko te la kwa batu ba yelo ko po ba mona ka sarati te
bato baebele pourquoi poponika nga moi teke bato ezala ngo na ndenge mabe te bon zela te toza bien remise et reprise yo popesa nga balete etindelanga ta $100 kasi men yaki na te nga aza mongo nga te mutapesa nga nazongisele te nga fonctionne bongo nga sotie nga bilo na sani nga mpe na otielo so na zwi mais ele biso na ere matanga ele biso na ere matanga opesi nga cope na minute nga soki elinga awa otuni nga awa na oloba ele dérange mutu te parce que na bateau déjà bana ba combo je pense pas on a tendé ba leke ba papa fiki pour baza déjà donc tango ya na ba tane ma bedi fiki pour baza déjà donc ba tout baza ba ya okoka donc mutazangi ati donc na temps normal ça mutu mabete donc on appelle ça mbote na Joël la patrona moto moko bien mona muke Joël la patrona na yali o makambula kati kodila ko be kodila bambote na divine victoire balobi divine victoire depuis Suisse bambote no ngwana na pesi mbote na Pauline na kati ya Grèce bambote no ngwana na pesi mbote na Marina Bolo charge à Paris ba on se notanga bana kati à la famille de Nene Botai Marina Bolo na pesi mbote na Royal Matuta charge à Londres boze belé kande na lobaka ba koti po bozo kota kaka misuna maîtriser no ba combo maintenant on a déjà la famille c'est que bino tout bona kati bambote na bino na limino mingi merci na mona ki debo pesa na tongo na lobate pour ba bloquer ngo donc na mona ki ide merci vraiment mambo za ai souvent na mambo donc Fatou miracle aussi il y a des moi-même yanga ya famille ya Fatou te wana famille wana mama bokolanga ya tongo va kuna ya TV te na biba ko boya yelo ba masute okomo bomba na ba ko ya ina basi ya ina kola bibaka ana créer problème ponga azwa ke bongo so nga so na cheka mama pa Fatou te kokosa te so na cheka ya nga ko kanga voix mabete so na cheka allo ya fa nini les sous on cheka na oka bien te non oka bien te ko négliger njoto wana côté nga français français ne bo sunga nga on est ya ba français papa tango kitaka na sema ya mo benga Saïda yotika ya okaka ya mo lobe osutu pesa la mamba surprise taka kombo miracle ya fa donc un mystique ya fa kaka obo mangano chelo ni ndio malamu bona za mtu mabele tala sakatika na concert bon ba fina nga tu vas la ngelo wana pardon en tout cas bambote la sila bisalo pomba sen maps bambote na mupesha bambote na Belleville patrona bato ba kantana bato comme na suka émission bambote tena pesa parce que ba soutenanga YouTube boka bato ba soutenir YouTube so ba soutenir côté po yo comment no dia na position donc bambote na bango na lingamno mingi ça va kasi to continue nene ofuka mninga na plateau ne penza yo na vérité kana mfuki ba question nga pendo répondre ka non répondre ça problème te to continue na kati actualité balobi il faut que bandara na bateau ba ko soutenir yo c'est très important oui yango moi na tikelaki ndeko na biso Nene Botai a s'exprimer parce que bato musu ba pia mbote na suka neti nga bandara na bango parce que bango nde basaka biso tozala ba sponsor dozo respecter quoi ba chaîne combien ba koluka ba sponsor ata ya big ata ya Gouveda ba mona na te nga na juste sponsor y pas juste sponsor tika to kumisa bango Nene Botai wakana problème ni na ibutu yeah tola Zaire meziki nona mambebele beta terreau mi manga susu te fona ko tono au terrain wana va to koma na Zaire non on a un problème n'était Jean-Pierre on a un problème n'était mais pour nous ko lo bané kaza président moka sans charisme bon sans charisme hein? C'est trop dur et puis na kozanga mambo ya kosala aibi boulot aiba msala Jean-Pierre Jean-Pierre na aibi Jean-Pierre donc na aibi vraiment bato be ba mo lelo ibutu menga na yebi boulot na yata sans caméra so ba c'est qui ça on ba même na émission tout na lobaki donc ayebi vraiment musala na ko wanga na te sauf kande musala na ye wana o esala ibutu oyo e pesa e makambo on dirait zo considérer ngote a commis trop min kokota na ba bêtise hein c'est-à-dire il faut na benga ngwa bêtise pour muto benga lobi muto fana ba benga ibutu po ibutu lo ba vérité to tumba muto moko boy ye pa yo ka sa ba benga na lokumu aye pa fana plateau ta na suka bato pa mabe bazanga te contre muto alors ibutu sola bien nga blague ta ibutu lobela bango peut-être pas na ye amona ba gala pa na yazo mona ngweza ba pété bon yene mto eba so pa na ngato na fana na tali kotala niveau boulot na ye amutu fo asala mambo wana te c'est-à-dire azo temps comment ba filmer abengi pe bato ba yeba tourner ndenge pe ye bazo benga kana ba film bato po apesa makambo ye pa bengi bandeko pe bandeko ba pesi makambo pa na ye donc
c'est ça. En tout cas, merci beaucoup, Néné. Regret moke ezali tomonaki bauta okanga ndeko na biso lite ya kanda mais tomoni assistance à ba comédien te. Pourquoi? Merci à Tola pour la question. Bon, moi pas si pour naebaki appelons du terme de connaissance sur tout est. Na koko répondre pe na place na bango te que oh kuna kufela ki oh kuna zwa ki tandis que bon mo ben mambaye la kité. Moi pas si mais le fait que mon qui CG Tifoxy est-ce que vous en appelez bambote. Déjà oxygène na mamne ba koma ko sala. So ki oxygène ça déjà place makambo za. Oxygène a kozwa message aye na ngona ba groupe. Abwaki pa bandeko bayoki. Bon na ebité soki ezaka obligatoire ndeka lité akanda za na parquet faut ba comédien ba ya bango tout ebelé ba ya ba assister bon wana ndela ebité ba journaliste ba yaki te nazo répondre bandeko bo teninga no regarder pour naza fuma na moi katikati tout compé ba kokaki ko ya ta ba aussi na lwa ba na classe ba ya tout droité mais lobby interne ko ekoleka na ndenge na e pasala ki quand même 6 jours lobby okuna pa leki na ndenge na e lobby okuna pa leki na ndenge na e peut-être ceux qui est bande comme ça ba mona na kité mais na bi ke pe m sur ba téléphone pe bande comme ça ba bengaki bon na landi discours na e pardon conférence na lobby ke à Sengi Belleville patron na merci peut-être eza peut-être Belleville soutenir à 100% peut-être na bapel na 100 francs na kobenga m sur bande comme ça so bazwa ki tante mais na bi ke ndenge oxygène waza na loi CG soka ye na likambo seke mais ma message bon peut-être mbala sima tozo souhaiter ma bête ceux qui comédie azui likambo bande ko ba comédie ba saraka effort ba mi moni saraka ka to ko zwa tamingi te o leki ata 20 minutes o moni ndeko et ça la rappelle bien donc ko ça place à passer mais tant moni on ndeko na yo ye et ça la rappelle bien donc na sens wana. En tout cas, merci Néné de répondre bien. Mais comment on a l'élan de qu'on a besoin de conférence de presse, à zo acquisé bino ba comédien, alors bien préféré naé à mon famille naé se retrouver pas ba journaliste que ba comédien bolinga na raté, boza parmi ba tout ba piège qui est pour ba kanga. Merci. Ya to la ngapena landa ki omuke. Nazolo m'appelle passer à moi benga na Belgique a tout nanga lobi bo peja ki o qualité ya kanda succès ko kanga yuti pa na bino mais tandis que biso tout mona ke zaki vient na biso bubuli ndela mto akangisa ki via ba mamna ya lobaki bon ya lobi ke ba piège ki ba benge yaka ya boye ba comédie ba benga ke menga sikoyo ndeko langa lité ya kanda soko landanga ngai Nathalie na sisi ngonyo sote me ko landa monda mbolobi olobi na yo bien. En tout cas, bravo non pour reconnaître ba benga kalokola ba chroniqueuse, ba chronifoite, de la façon nous on comment qualifier biso considération vraiment za la raté. Humiliation est trop mais quand même reconnaître que bato wana bazana humiliation mabe mais ba yaki ba soutenir yo. C'est ça. Ba che au poids en tout cas place wana en tout cas nzamba lola mona yo po obombi bola muté. Bravo vraiment sozo landanga. Bon excusez nga na grippe. Mais na monika mabe po olobi ke ba comédien ba trikaki yo. Falo tanga kombo. Soki baza ba comédien mi balemi satu binisa ba kombo soka za moko tanga kombo oui to boy te peut-être ba kopé so conseil autant ba kombo te pour epelisa moto mais ça lokwa tozo bomba mabe c'est ça non mabe ba bomba ngo testo la mabe ba bimisaka yango po ba bato ba mona teli kambo eza mabe mbala sima to sala te po na biso na ba diaspora ona lobaka likolo nzambe na seza bango bebe ke c'est bouboule mais ba tout l'autre bolanda conférence no boza étonné que oh tricage on beta magi vers ba comédien est-ce que ba comédien mo abenge na chombo du genre que mutu mo apoto lukaya kabele mbongo aitangwa yemba mo bakangi fala tanga kombo po ndeko wana pe ayoka soni babiso bata banalise pe to lobela ye c'est ça to lobela parce que ça kitoko te voilà eloko ni ba salote ko sa muninga te tina tani ni obenga muninga pona bi ke soki eza vrai ndenga zoloba ke za na comédien sala ki joana se ka sana opamba te ne ba tekaka mutu na makuta c'est-à-dire aller qui 100 francs aller quelque chose po ba benga ye on est la tenga kotiana ça bien c'est que jango ça mais bon bendeko so za comédien ngo za mosi be mobali nzamba lola mona yo eloko sali vraiment soki lelo nani je kokwa bimisa qualité ya kanda te sa qualité ya kanda nani nga souffrir na kata prison elinga elongwa lisumu ya bubule elinga comme siko ya yo parce que oyo trahir pourquoi au sali bongo pona ni oui mutamta ofana lisumu na ye na lobi peut-être que fallait pas kangete soki papa na biso bubule fala kangaye fala sa démarche wana ye moko ou soit fala sa ngata ndoro ba comédien parce que wana za comédien za ko taking de kono pona mbongo mais lité kanda fa otanga kombo c'est ça obombi mabe c'est-à-dire olonika mabe e ko buka peka lisumu mabe atana yo atana mutu mususu eza mabe do fallait ka ko loba po
to lobela mutongo atika eza mabe donc c'est ça pour nga mais magana cité mama lobi salinga bien asengi bandeko merci ba ba soutenir vraiment sali bien en tout cas voilà merci beaucoup pena Boubouli Ondela quand même ayoka qui kolela ya ba journaliste ya bandeko nyonso tu ba s'excuser qui pona ye pour que ba pesa liberté abima donc voilà merci pena bandeko nyonso tu ba sala qui démarche wana bima tout monde ba chaka Congo ba oxygène ba journaliste nyonso tu ba accompagner qui est en tout cas merci penabino na part na ngai donc voilà pour ko sunga eza loko sungi ngai eza loko sungi oui eza bon donc bo sungi biso quand même merci alors tokota na actualité ya makambo etali mbula mabale côté libino na monde ba comédien impression na ona ndenge ba comédien bazo bala bala okolo banini na libala ba comédien nde bazo bala bala nano po bozimbula ya mabala. OK merci à toi là. Merci Bambote na bijou la reine yope kalate alobia minata son père yepe kalate donc na yepe wana mimi po na yap mape suma on sala moi bien to bango pe kalate to zawana na fête to bina ka ndenge zalaka bambanda soit disant bato bozo bimaka yako pona ko menacer erango yango mamnesa popule bozo zelaka soki civil et salami babani dot babala bo sunganga esala religieux salami tout est salami après bobimi ponga so na bike mobali wana za mobali nanga par exemple eza Paulin mona suka ba mukendi nde mobali nanga to bala na par exemple na pesi po bo balusa bata bongola bo bongola te donc déjà tant to sa ba préparation so kaza na mwasi moko fabima bima ndenge nini ya to la te to za place wana matocha no mande baba tocha no na se ozo mo te kezo sape kitoko te po mambo sala na internet c'est comme une vitesse que les télé et bata mal souté ya to la ta yo zoko tate za na ba camarade ba famille oh moi ndeko pa ko kota likambo bike ouais pendant qu'on a so bala nene mais ya to la ndeni yo monité so bo zela mambo sili ndete mama na soma de la paix dogo sili comme tina suka mama soki Belinda soki nani kombo pezo kimanga Belinda obimi siko ero yo koza na raison ndeti pala nga tout kompo koza na raison te okenda ki wapi soit disant beaucoup on a procédé il y a divorce oui to garder nos bandes wana mettons mambone zo salama ozala ki opipo wana ko arrêter ngo bo style ça so ki pe papa macha ko zongela yo ou ako continuer kana dogo wana nde so to yeba biso pe ba pandisa ngo to ngepka to poni ngeza likambo bata mate to ngoto mando yaka ko pesa ba diaspora ba news po bango bazo zela biso yo zeli makambo ni banane bandeli mama mneso ndo sala ba bomba kité e bande ko yaka kana cour suprême parce que nga commission internet ko cour suprême na biso e koma nango bongo sikoyo nyoso bande ko leka awa yo zoyoka ozomela donc tango zelika ba sisi na religieux oyo biso biso ba photo et ça en sens c'est ça parce que ekende zonga babalani déjà Théo, apparemment, il a joué dans le jeu à Moutamboute qui a tiki bango babala na parce qu'il a dit que soyi bazongi na justice ba kwa annuler mariage à Dogo. Et ça moi passe. Tolanda qui ya tolanda ba famille ya papa Maché ndenge balobi on a ça comme la justice famille pe boké ko lo babongo. Non mais na loi et justice mon balo aza marié na basala mariage civil légalement et aza na droit ya robala sous moi si mariage civil légalement te soki nanu basali ba prononcer divorce oui. Alors soki nanu ba prononcer divorce te mariage nyonso mobali wana osala ezala annulé. Merci à toi là ozana raison et surtout que babalani kaka na Congo awa so ezaki ata libanda mboka mususu enga etala Congo te ya toi là merci ozana raison place on a biso tout yebi mangeto comment to komi non na procédure on a te mais quand même to kapé ma solo les a vraiment bongo mais kota la ya toi là l'état na biso baza pe bazoba te ouais baza maele parce que komi to mona ki papa Maché na Dogo ba créer kango le roi scénario te vous comprendre parce que na commune donc c'est que ko ba mona na ba beba te ba comprendre sens na lo ba donc bougumestre wa simba ki makambo wana je pense pas à la laika la muka simba te c'est que papa Maché ya ki na makambo atalisi moni to ko ba procéder peut-être biso peut to yebi ngo mo fonte peut-être ga bango moko bazuzi ba yebi ke ezape na ba crête moko petit kala resenga pe bo amsubiso yebi te ouais parce que to yoka bon wana na poto ezala rasoki mobali na mwasi baza sunda monter pendant 1 an on dirait ba accorda bango divorce par force bosco 1 an bon to yebi te wana na poto to ya siko tolobi yo poto ke kan beblo on ezo kenjo e balana donc
Il y a ça que papa Mathieu une explication famille PC déjà. Papa Mathieu outil loin d'aller dans ma maladie. Ba traiter moi avant d'avoir na maman qui Belinda Akimaka. Excuse Akimaka Akima Mobali. Non. Non qui lobby explication non qui passe. Tena ndenga mabete. Ba souhaiter à mabe à mutute. Ya to là si réellement sur les abongo. En tout cas na ndenga mabete bato bo teninga Rigia TV Belinda. So que za bonne famille papa Mathieu balobi aza moi si mabe. Na tout ça famille papa Mathieu balobi lobby. So que za ke ba koseli ete na katikati bona na bien. So que za ki famille papa Mathieu ba koseli ete aza moi si ya kozongela te. Non. Donc c'est que oza moi si ou bien olingaka papa Mathieu telengana na souffrir. Ndo boka ke na balabala do ya lokoti na yeye marque déposer PC formé azui na yeye ba sangisi ide na bango lelo ba montrer biso ba balani à quoi boya créer so ba problème yo za peka moi si na bi ko pe moi si kitoko o créer ka bandi na o sa pe foyer na yo to ki pe suka na kati wana yo pe Belindo betaka so ki Esther pe mosinzo so yo ko tuna dogo de la pe boye banité wa pe ba master te na ba ndoto pe bolota na te mais yo po betaki camarade na obo yeba ina ye Esther mosinzo ndesala ko komana papa na biso Mathieu donc eza bongo Belinda wana beta pe camarade Esther mosinzo donc pa Mathieu zara mobala Esther. OK. Uzolanda la histoire lobi donc so to comprend bien pas Belinda ezaka obomi na mbeli okufa na mbeli mais na mbeli yango pe so totali bien ya dogo eza ma pambete po ye na dogo ba yebanite na de la pe ba yebete na ba vine na ba monda kuna de la pe na ba monda kuna de la pe na Kishasa donc ça na rapport théo bata théâtre pour lelo comment ka boye ba comédie moni et ça peut moi bien papa on des famille ba ko ba po et ça peut quitter côté après ka mariage tout 4 jours 5 jours maman ça ko fande ki mete ou Zaire Ziki o mo bala batu bon mon pépé tanga ya kana analyse total raté moi si mabe ba comédie o botoni mo bala batu non papa na biso sundoli bana te bana baza 5 moko aza pa dogo azo bokola et moi na pas mesani na déjà na de moi na wa liboso on a été je crois soit liboso soit mi Jérémy aza na pas de la paix et puis basali couple bango ya bonzambe adogo ebi muta ebi nzambe papa na biso pe papa mama Belinda ya landa message ko buka na te zo temps la transco place mususu attends mais oui azo temps la transco c'est-à-dire créer mobile mo na bandenge na ye ya ko troubler de la paix ko kokota te et simbate boso sko banile mariage de ba wani la ngondenge nini na biso ke olobelo mo be très important ngapela songisi yo na bino commune wana ba no sala libala c'est sûr ba créer scénario te ya na zoloba batuna ki par rapport à ba retour basala ngo ya bandoto te ke balali basutuki op bazali na commune baloteli biso te biso na bino na ye Belinda na famille ya Belinda tomona ki bazali na commune maman so ba doga chebo encore bago pene sala ki kitoko vimbia esai kitoko papa macheba chebo Bougumestre zazo bate maman tu as accordé c'est que papa ne soit bêté tout batane ba anglais musu na ba procédé musu c'est que ça na logique ne na bi que peut-être ça musu biso to yebité alors atika bomba fonctionner so ka moni ne bazo kipe bana te asa la déclaration mais ça pour la faire sa déclaration aloba ki alobi bana bazo kipe ta futela bazo kipe te aboyi de kopesa bana tolandi famille balobi aboyi kopesa bana basengi bana akangi bana siko na ndenga be ko kangano bana te nga usopo na ngalo koza na choc mutuel zo bana wana zongi sela papa Mathieu aboko la bana na ye parce que muto akoboko la bana asa na muto apako pamuka ko tia mukate amuto ebi nzambe de la pas ebi nzambe donc nene mais kasi étant que une femme biso ni surtout ebi que moi si alingara opesa mobali mwana na été biso tout banga kake ata moi si wana zani malamu to banga kake mwana nanga ba onyoko la bana nanga donc peut-être yango ne so sala kaka ngabana ya tola yango siko nazaka place wana to na terrain wana no soka mona ko pesa bana atinda bana babokola yango moninga na ye no bi abanga na epete pe muto abokola bana azana loka ba fimo te ba pamuka ba chamuka te de la paz ana muta kimia pe likolo na mwa ebi nzambe donc bana baza kimia atazana ye mo santu te soto longo wana so amoni ko pesa bana te atika koloba ke papa Mathieu sundoli bana donc c'est-à-dire asundoli bana te ndo kangi bana po bokola bango na motema ya bo mama ozoboya ke ko pesa bana peut-être ba konyo kwama alors ya moto ezaka ka landela bana soki papa zo suma tindaka c'est ça siko na moment oyo tokoko loba upa lokola bango famille babi ke basenga ki bana azobo pesa bana peut-être ngo sala mbutu mais soki ça nango kimia na moment de toi basiko ke asuma bana po Belinda boy ko pesa bana nga concerne on pesa mama biso na za série ko créer ba problème te OK donc na moi si ko créer ba problème te et loko ngo créer erreur ko simba te to simba te peut-être mon on par exemple batu ba muso ko sa ba tindike sala ngo yo za mo sa liboso e ko simba yango na zongi ka awa
l'état na biso azazoba te babalanaki na ndoto te babalanaki pe bakomi on lokwa tobetaki solo te na kaye babalanaki pe lokwa théâtre te c'est-à-dire babalani na komi biso tout le monde c'est-à-dire bourgmestre mais respect asali mambo na azazoba te alors soko azoluka mambo msu yende ezongela ye donc a garder bands car na lobe ou sa transco a créé mobile na yaza mwasi akotula te oleko créer ba deux pour faute za dogo te faute za yo obeta mosinzo me mobile pa linga ki okakoyoka ke bazo bengo yaka to bongisa ba bengo mbale bele ya ba bengo mbale bele boya koya oboyi koya sikoyo yo linga kaka papa mache afandaka wana na santé to tika ke azela ka yo ata yo moko na no koto vraiment ata yo moko ata yo vraiment ke mobali moboye azo yo zo bengo mobali moboye obonde la zo linga take bala yo sepela na mo eza normal tika papa mache sa foyer na ye siko pona baonde basala na divorce te basandeni kasi on biso pona ngaya ne ba longue histoire te mais divorce ne songa ça sala rat ba 3 ans na ba neo na so batangi wana yo na mobali bomona na te santa mobali oyebi to tika mobali na malade osundola ye mobali na malade famille na ba traiter ye ba sis ko traiter pe mobali kana bolingo no pour quoi ça pasteur na église ba obi to peso musala bote il faut zaka na mwasi papa macha na bolingo abengi si yo lisusu yaka do bati ndelo ticket do église otindelo ticket oye okwesi loi soka linto fan na ngane mwasa mobali ba famille na bazala te eza clair c'est kada oui bon on a qui histoire te ba famille bazala te c'est-à-dire oui ko bengi sa ba foxa ke suka tanga ye comité église sangani babi na mama Belinda tozana besoin na soko yete o batu ba bengi soza basala nzambe okomona oye koyela abangi kana nzambe aye pe ko ake ba bonso mamna suka tanga yana ye moko ateka ka lokwa mo décision pour comme so lingi na hote o lubaka piège moko oye suli ko nango onyati suso na za problème na yete mais à condition famille na bazala te to fana biso malibala ni esala masa famille ya to la yo za mobali oza fana so diego mitu ndenga za libala ni esala masa babokilo saba semeki atakutu mobali mo abota manga na bande côté o créer ka famille moko boye o ba ko soutenir ye ba fanda to mona ngo parce que baloba mama libala pamba te parce que famille ni zala raté pour moi ke adane kana posa su papa maté te to lo bebele te mama do soki ya mado soki tanti mado sona Belinda na bengo 3 fois soki za mukolo ya Belinda soki leki Belinda soki poza katikati na ebite garder bandi tika na dogo kimia asa foyer na ye tika bango préparer maman malembe basama maman simbi fete leki kitoko tiko tia so ba désordre soko ko zo pe raison na ko songa na plateau mais na nzimite oui ezomona na ka bokote na mino ka do te pona kote la te mambo na oloba miswa bato ezomona na yesi ko place yo tano bi mama Minata son père ero soki Aminata gute maso mbana na bimie moka koleka to boyite Minata ngape na olobelo kapo mbaka bango ka yango yango yo bobimaka bazele koma babala moi c'est soki ya papa Eric mobala ya bijou la reine yango ya bijou na papa Eric bazo balana soko yebite zanga mona annoncer Eric papa Eric bazo balana na bijou la reine awa sarato la tala maka yoka message so poza likambo so pe mama bana so mama il ya ko to boy na biso makambe ko sila bozo ba crise bomle basundola bino kaka Aminata pazobala Aminata kaso na so bana bana Aminata son siko tokolo banini comme nini ke à chaque fois comédien on sera bali ba retomber zo ya tola ça tombe bien au moins il so daki adogo mtasuki si bien donc en fait on a deux personnes bon nini so suzayi yango basa nini ba bima ba ya ba ko arrêter si même ba bolingo bango eza ya solo ba arrêter total bango soki ba bimite na minute so bimi après libala Minata ndeti tout okutu on mutu noyela a regretter vie oya bijou libala silo bimi na sima makambo eza en sens te vraiment si réellement parce que boza pe bata maboma te mon nga na katikati mais ça la bien boza bazo bate bo bimaka avant parce que avant bon aussi ça batu maele c'est ça avant boko zo ba raison bino bo otika makambo pe batu bo sala ebata mate Minata bana pe makambo banda ke saka na internet biso tout au monde na suka na ngoto suka na internet ya bijou la reine pe to suka na internet isko batu ngo bo bimaka so disa bambanda basi ya mibali yango yo ya to obsa mbela bo bima pour après so bo bimi en tout cas wana maza suna sens te puis mutu pa oza temps yo kama mamna binote bokomo comme ça mo bêtise et puis bokomo faire souffrir bandeko ndeko balola fa na kimia libala ayo kama mamna yebe bien na matoi bokomo ele kenda kezonga ki do eza en sens te. Merci beaucoup Nene soki Maman de la paix a dogo azolanda yo sikoyo conseil ni no pesa na conseil kana pesa na de la paix
ya dogo donc zala wana boumela osauve lati déjà le pété o le belé bazo mata bangomba c'est ça basisi ba prière azui pété mais yo mati ngomba mais ozui ya donc comprendre que ça bitumba explication ça claire yo na boye banité obeti mosinzo te bo mona na te ça clair nazolo baté po za comédien non so za ki na mabena ono ba mabena yo onga lo banaka vérité na finga te mais quoi raison zo mona neza nango clair bosali libala ndoto te ko bata mate surtout place commune na zo saka bata bosali commune na ndoto te bo commune so na papier te po ba ya ba supprimer te c'est ça donc kanga matoyi azala concentré ba misala no ba tournage na makamno zo sala misala nzambe ko ka so eloko te famille pe ya papa Mathieu kwa bosi bolikaki boleka na mno pe souté et comme quoi papa bokoto la mama prise ba comme boka kele internet erno surtout te de bosi boleki abu pia o bosi bolobi mote biso mo bazui makambo ba pandisa to comme lo bala biso biso to kwa ka souk sa vérité lo ka to ki bino moko ba kolo parent papa Mathieu bolobi to longola ngote netinga o bino bolobi za bongo bon intérêt au cosati c'est ça et donc c'est ça pour boza pe na mona boza bande ko na base belé bokoli nga pe bonyo ko la bande ko base pour bana bana na base c'est que o bolobi za vrai alors papa Mathieu adogo nani de la paix donc kanga matoi ko ka swelo côté yo tala ali bende no solati yende mama soki belinda ande ko pikolo na ndako acholi bana yenda kota merci beaucoup Nene to reçu cette émission na biso na question oyo tomoni ndeko na bino Herman Kasongo aseli biso susu troisième film à Pipi dehors ya nini Pipi dehors nzambe oh yesu plateau yo yango komini ya tola ndeti na para ndeko na Kasongo obiki na ozanga na ba réponse non c'est des trop yebe mana ozanga ba réponse c'est des tara ya dogo mona na répondre na l'aise na petit donc ya ye na zozanga mamba koloba donc na ozanga bon na yoki balobi eza vidéo ya kala eza vidéo déjà ya kala soit disant eza na click moko ba comme ça quand le la cop business ba sengi mbongo trop alembi yango ba publier peso tali vraiment au mona ke par rapport à teinture na ye na wano moins différence ça na côté liété ça clair pour non condamner pe kaka mais eza kala bande ko bo sala bloc wana ozana moi pour ça de faiblesse ya moto comme ça ngo cop ole pe mbongo titi na suka nango otraye kaka boy baketo ça pe ka batu lobi pe ko yela wa wulu wala po bino pe ba batu c'est que ba plan wana ya sala ngo so na client ngo boza ba samba c'est bo pe kana ba plan ngo c'est ça donc bo pe batu bona ba sentiment à quoi bon ya ko publier ndeko o bolia ki pe bambongo na ye moto kinezo ganga liko na bino aza moto asaki mabe abengi pe bino aleli mais bo sali ka po bo trahir lokola bo ebe ka leka ki kana même cas on bo sali on peut me voir deuxième fois vous appelez deuxième fois to ko masquer mabete prezo monana mais un conseil on peut ça na Herman Kasongo atana moi sino ndako soko sa ba sentiment parce que to za bato eza mambela biso et comme la biso nyos ko linga pe ka ocha téléphone te po on ne sait jamais risque moi sino pe a osambwa donc zoka ma téléphone ngapo na ngata ngata na ngata valise okangi mafongola aussi c'est ma plan yo apose le téléphone obimisi okoti na réseaux sociaux po on ne sait jamais o songa na moi sino te na mi yo kandela yo kaboy nota la belle famille na yo babi pe so to bota mwana misato ana 3 mois bébé wana na ebité pour moi si wana ko pese conseil vraiment toi le beso to pese conseil toi le beso to pese conseil bina pese conseil ero mama fanda o mona msu bande ono otanga ba ko finga ngape makasa ko finga sa oyo o ba finga oyo kite et ça la passe na oyo yoki donc nazo za mamsa na oza makambo babala naki tokepe ko kabola bango te c'est ça surtout ya msusu to kolba aptika mais azabo mambay na ye peut-être mobile passersko na ebité soki mobile pas informa ka déjà que naza na vidéo moko zo cycle bon soki ya mana salo bana moi si nzambe ma parti wana azwa lokumu po moi c'est pas ko défendre mobile na ye pas ba défendre ne donc 3 vidéos na bilongi différents ya liboso moi si msusu ya mi balé partout basi mi balé ya misato ma mondele mo pese comme ma mondele wana za mondele po vidéo ngona ko tama ma bien te sala nga bien mondele a che la crème yo le ke tu ezemela le ke tu pa ka mtamutu le ke tu pa ka che so ki crème meza ki yango wana laska
pour ça beauté non c'est comme maison ça passe bande ko ça on a Sony et surtout bango bana bango wana ba poto ba yeba trop donc mon a yebi ordinateur mon a yebi internet mon a ni kokota kota akokota bo ça qui to côté donc nga conseil non peut ça na maman na biso pesa ta dernière chance ici pour na Herman pour na nga pour ça yo nikana lo baka bon te na bongami na te ya solo pour nene na bongami pour bolingo za mystique na lobe loko na bolingo za mystique na ko pesa conseil en tout cas za mobali mabe kabona na ye batumso babanga po yo balite po za célibataire po na boye mais conseil za ke apesa dernière chance apesa na ba condition que tout oyo soki na moni lisusu en tout cas on a toqué quand on a procédé il y a divorce mais pour le moment maman na biso moi ça Herman Kasongo limbisa eloba ida limbisa eloka koloba ezate po nazo mo apende na ko bandela te surtout pour na ba famille ba belle famille donc eza mawa tout koloba nini et puis concernant pesa Herman comme quand on ko sala émission te parce que nazo ko déjà batu mususu te Herman a les cas expliquer batu za vidéo kala ko sala na émission te papa gardez silence gardez bande na yo fanda na yo kimia si ça makam na yo en famille parce que à peine internet et ça na solution te c'est ça oso sambwe na yo po samba qui déjà yeli suko sambwa donc ko ngano so ya te po auto baxelo logo te awa ozwaka mafinga na bato ba ko finga moninga kutu pana ngana zolo ba bien po nazota la moi sima moi lisolo eza mais na bato musupe na bien ko bazo ziki sa zamba bazo palola donc ko ya non internet te luka mo ko si sango na famille soki ngolo ekozala balimbisoka bapeso encore dernière chance pozaka moto na barsi sous conseil surtout na biso pe batu bilongeleka na télé totika ka Herman te Sarah to les a très important totika centimètre diriger biso te biso ne to diriger ngo OK oui to boite biso tout salaka parce que ba retomber na ngo yango ya ezulo bi Herman 2 fois 3 fois même sous ngapele be ko zo nga même sous 4 fois 5 fois donc ozaka mayele sozo sala moi makambo yeso atinda biso to sa moi épargner ka chombo vraiment on nzamba lweza na ngoma bete mabezo ko makapoto zo cha téléphone ko to fona lo babe pesa na ngoma bete mambo sala mabezo ko makapoto cha téléphone mabe ko makapo za mari lo kwa Herman na mosino na ndaku o sa su banda so da kino célibataire ngana mona ngo za vie na yo ndengo zo sakana na onde mo zo mona ba sentiment na yo mais mabe ka poza marié na ba belle famille po boti déjà bana et ça kitoko te na misu ya mukimba pe oza comédien o peut-être oza ba fanatique eza respecter vers ba fanatique na yo donc concerne na biso so toleka na ba télé ba chroniqueuse ba conifoati banani to meka non vraiment ko diriger sentiment le que sentiment diriger biso et ozala bien et ko garder pe ba dignité na biso na ba respect na biso vers ba tuto ba lima biso donc merci beaucoup Nene Botayi na habité ba dédicace na batu o ba otala yo to komi vraiment na suka ya émission na biso ya analyse na biso pesa mbote na baye yo ah non merci na ça pesa qui presque tout le monde kananga bambote donc ngade soki na sala bon so na récupérer tout na liboso na sima na tchana ngate so na récupérer ndabu mena suka na pesi donc na sina pesi déjà merci car na yo lisusu batu ba s'abonner na chaîne bo s'abonner en tout cas bo s'abonner merci pour le rappel bo s'abonner na liste ou likola liste officielle TV en tout cas bokoto vraiment maramboza kuna na Botayi mafinga ezate kuna to sola kaka kuna rien que la vérité na kana vérité so na moni mabe na olati yango ba flair te na pe na tina ko loba vérité te po muta fulanga na pe na tina te na loba po to kabola succès te po nga so singa bongo seke bimisela ngata livre ata o ya bana primaire côté ba che kombo na loko eza nango te biso tout oluka et puis mutazi no code ya chinois azate po na ndimo na succès makasi yela nga code ya chinois mais biso tout ozwaka ba diaspora c'est-à-dire toi rande moko to saka musala l'homme te mama be futa na ngote ngana osaka musala nga na problème amutu te so na moni mabe na kolobaka vérité soki oboma ba to ponga na ba nga vérité ah bomanga ka mais ma finga nde no finga te mais vérité nde na koloba donc boss continuer ko s'abonner na liste likola liste officielle TV Nene Botayi azana zo saka musala nde FC bino liste eza partout sauf politique atana libongo to sa musala poto pesa bino ka musala ou vous avez besoin nango donc merci vraiment na batutu bo linganga bo commenter bo liker appel na bino ba encouragement les autres salanga bien donc nzambalo la paix à continuer ko bomba bino po bozo sepela nga donc merci beaucoup Nene Botayi peselanga mbote na Gabriel Bolembo aigle Shaolin PC bambote en tout cas un grand merci na bino nyonso tu bandeko to zaki na bino elongo na émission oyo
et bon continuer à s'abonner massivement à la chaîne YouTube na biso chaîne Abino Actualité et surtout bon partager les candelos en tout cas merci beaucoup Nabino News tout quant à moi je vous dis au revoir à la prochaine émission. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet.